Ah oui, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission L'actualité du jour, dans votre chaîne Les Amis TV. Abonnez-vous massivement, massivement, massivement pour plus d'actualités à ce qui concerne la musique, la politique, socio-culturelle, économie et toute actualité. Ne zappez pas, abonnez-vous massivement, massivement, massivement. Nulle part ailleurs, l'actualité du jour. Donc, à Canal Les Amis TV. Aujourd'hui, Toye, na répétition et j'ai des nuances, frère rigoler. Ferrego, là, ensemble, on va essayer un peu de partager avec Blaise, le créateur, l'animateur, Bini Sambuka Mobimba. Et je ne pourrais pas commencer ce numéro sans donner de big dédicace. C'est lui qui me suit, mon boss, Papi, mon coton. C'est lui qui l'habillement respecte. Et pourquoi pas à toi, Rachidi, depuis Paris. Et pourquoi pas à toi, Felici Pamba. Et pourquoi pas à toi, celui du Panama. Donc là, je vois Maître Junior Tamboué. J'en profite directement pour parler, tous et moi, parce qu'à en pleine répétition, j'en profite directement pour les saluer. Bonjour, Blaise. Oui, bonjour, madame. Bonne santé. Oui, santé bien. Beaucoup en pleine répétition, mon imam Moussa, les Salama. Oui, tous en pleine répétition. Na inde 3 na lien na biso ya travail place des alaka Nicolo trop bossé vraiment trop pour tous en préparation ya prochain album ezoya premier soin ezoya et puis na week-end tous en la production tout beta na village chez Demba et on moni tous vraiment awa donc toujours bossé là. Avant tout côté dans l'actualité, il y a prochain album nous lancé. Tous on a moi historique, moi parcours, il y a Blaise créateur à Outawa puis Blaise créateur à l'Ambra Boye, mais la banque gagne d'Alibor et Otikaye, pas faire égaux là tout moi historiquement Isa. Ouais, parcours vraiment Isa Moulaye, Blaise Aza moi non ya koli na bandal, koli na lemba et puis bon, nous avons un goût à musique et na bandalungwa. Blaise Aza moko ya orchestre nanga liboso vraiment na banda eza na cap musique na bula wana na avenue église ya Mangembo orchestre nsomo ya quartier nga na banda vraiment wana na banda 1999 na bandi wana ndezalaka oyekoli mwa kazena kombo après ti bozo mwa instrument après omoni ke okoli okomi na mwa connaissance pour l'autre il faut oyekola ngo nga nazo temps koyekola naza na amateur na yekoli après et na moni ke boulot et poussani nde nakendaki pa Redi Miss na année 2001 nde nakepa velanga Bailo Kanto tobwaki vraiment album ya Compteur à Zéro, album ya Aziza soki tongo etani ngam nasala baanimation na album wana et puis tobeti deuxième album après bon ti 2006 nde na yo longwa na ba fin 2006 nde na yo côté pas Didier Lacoste nde bomona tobeti babonyoma baseke bien basete là on a fait nasala te dans 6 ans sur la bosse intérêt 6 ans ndambo bien sur la bosse de 2006 à 2014 nde na ye kene bangola na nga moko nasala pe générique na nga moko po na wana na longwa na ngai na tikala na nga moko libre on doit comprendre que Blaise a dépendant sous orchestre moroté pour et comme un problème son na qui na groupe boyo ya animateur abatu ba obika mo ba polémique zo boya bon senga pena ki na tikala nga moko nde na sala générique na nga mona pesa comme bar poto na sala pe clip na ngona tsama pe na télé le kana ngo après na kena na bangola na nga nde na yo zonga nde na yo intégré groupe le padre ba frappé porte ba pesa pe wana ba oui 2015 hein? Début 2014 na la fin fin 2014 fin que tu es na 5e mois boy ya 2014 nde na intégré groupe ya le padre na frappe porte ça la démarche nde tu ça la démarche ba pesa nga pe chance wana ti lelo bomoni ba bika musinyo so to bani na 4 minutes ba générique ba boss ba qu'est-ce que j'avais dit qui est dans ma première classe. C'est bon, ça va. Sentiment des équipes Blaise créateur parce que là, selon te dire ou dire que le bakeno au comment il a pour ça au créer borna yo moko. Non, comment déjà. Na créé qui borna ngate. Na comment na tombé le roi victime moko boye. Na so longa pas Didier Lacoste. Alors ba benga pas Lacoste dans un soldat d'animation. Na zala le roi pilier na ye na mbeta l'animation. Na s'appelle ça ba tellement trop. Bon, ba tout ça ba mona ndé na longwa ki pour bazoanga directement et mon dégât bah ça la Lacoste mabe vous comprenez
On dirait, patron de la polémique, on ne fera pas porte plusieurs fois. Donc, à résister, vraiment, pour nous en porter, qui n'a pas, moi, na mai na ye, bazalaka na ye, na bawenge kala, et ça, la bien, te vous en moment animateur na ye, et poser ma problème. Dès na vanda na ngapi, na bibo, pour na, bah, quand on dit, na zaka na support, moi, ya na coste na simananga, c'est mieux na longa la square longuana. Dès mon étindenga na kota studio. Na sala générique moko na sala ngo clip les kana différentes chaînes à télévision pour ba comprendre que tikala na libre aza ye moko donc on frapper porte partout na limite est compliqué na donc raison na sala générique wala ngo tu as vu que dans chaque métier chaque musala muso azara na moi il donne numéro boy est-ce que Blaise créateur pas azara na moi il donne numéro bo a pesa goût sentiment ya cause l'animateur oui azali c'est tout Kaluji yango tomoni là par rapport à parcours pour ça bémission na animateur la majorité d'animateurs bazara yé quand ils donnent la bon yé quand ils donnent connaissant pour bango mo bazo comprendre que Kaluji aza animateur ya mukete Kaluji aza grand animateur Kaluji aza animateur a pesa goût na ba jeune animateur tout au babima na sima na ye je comprends après tout Kaluji ba génération tout bima wana malgré ba banda ko boka mais Kaluji era bimisi da elongi muta changer animation au besoin tout boka lelo animation kalezaki agressivité ba vetu na bando boka na bango ba ve na biso ba ikokota bando boka danger mais Kaluji era bima ki na couleur na ye o seleke ba jeune belé ba zo penzela animation ya moni mo ba respect wana zongela ka ye plus azalo mandombolo kuma lo wa référence ya papi mbala ndombolo ezalo wa référence ya musique congolaise na libanda sobi ndombolo c'est tout Kaluji doit mériter ba reconnaissance voilà. Parlons un peu des animateurs, tout le monde qui collègue nayo, confrère nayo, Bercy moi na kota qui prison, ti de l'OP azo que venir la carrière nayo. Est-ce que Azala qui na prison et tout, besoin qui moi initiative, Nicolas, besoin qui moi association entre lui nos animateurs qui ne que les moi savon, moi lipa, moi sucre ou peut-être ti Abima comme il a parlé bonne de otalae. Non, moni na bana ko benga ye, na benga kaye ayebi, na komela ye, na bana ko encourager. Je comprends. Les acteurs sont qui tirent mutuali pendant l'accès au lingi, non. Na benga qui est, non, quoi, pour motiver, pour encourager, nous avons bali, na benga qui est, na benga ban, attends na kendate, mais na banda ko benga. Je comprends. Na benga. Ils sont kendate est à la prison pour na temps, mais le lopa bima comme appelle na parler à ta tournon beta pété. Non, banda bima tout monde na terre, et ya bimi mbala moko. Azala na ba problème na ye privé o izaki ke bakangela ki okote la prison ba mambuleka la ke ba tout ba yebi bon era bimi komona na bena boto mona na te puis na yebi ka ki akoma na place msusu akenda ba boulot na ye ti lelo to mona na te vraiment pourquoi l'autre mona na orchestre ya bino ba misi so ba longwe ba kili banda e comme critique ko finga pour nous faire bango bien tout le roi exemple roi ya bango bafinga biso to finga na te na bibi ba misi so ba uti pa na bino ba bimi tout le roi exemple roi ya échappé a uti pa na bino abimi mais abimi to zo le ko to la ne ba mission zo finga c'est ko finga critique na critique pa bino ko to za ngo to bien te la vie c'est comme ça ils ont la vie exactement. Pas dans le bagage, mon nene ya porte, il y a 1, 2, 3, mon nene orchestre, bamona mwaka so baza libanda. Et aux ana 4, mon ano de pas derrière, nyonso aina répétition, boyembi bo seki conseil bobini. Siko o comprendre te, on dit o comprendre place nyoza. Siko ba ko conseil c'est zongela ka bato vraiment era moni penake, aza su na 4 orchestre wana ti. Aza libanda orchestre, nde place na mona quel avantage me suis pas dans aïe nango ils avaient pas na vie wana ah obigi aux hommes ma blogue belé tous abatu tout bonga kali passer tout le monde est libre la musique mamba ya qui ingratitude ya kofinga et salama lilote ils ala banda kala ke mutalongwa wa bossa ni bola muto akepa le n'importe quoi les gens ont ndenge ya rythme ya Congo et puis ça rythme ya Congo teza moto nde azaka moto donc muto azaka juste azaka nzambe l'état que tous abatu toi na droit derrière toi na droit pe ya boya muto biga lekio. Donc la vie c'est comme ça. Tout le monde rappelle le même personne ou on a sur la fini et on a besoin les support pour payer sous chance son travail. Le problème est que les padres aza papa social n'a pas ça comme on a pas battu. Aebi quand même aza moto akoko kangela moto kanda panda tamula iti.
comprendre ils ont battu belé basala ba mabe yomo to lobiango mais bazonga mais surtout fallait pas ba musuku bandimaka te ba kokozonga na orchestre kanet ya frère na biso animateur tangi wana alongwa ka chanta trop ba finga trop n'importe quoi ba shikito ba finga ndenge tout ça mais surtout ba ta kolonga dernièrement ba finga ki peka ba loba n'importe quoi et après bazongi batu mutu moto ndimeke ba kozonga et pas d'atalika bo baza batu aibi ja kongo ndenge zaka aibi na ritma musique congolo musique na zone des alaka donc ceux to biki bando landa ba bloka na tisuka ba compana ke batu so ko sali kam makanda mutu so ko sali kambo aibi na ya wana biso ke biso za na katsa lopango mais valeur ya lopango a omona mote ba mona valeur ya lopango so ibaza libanda réponse na pesa ki ezali normal car ba mbuto lobi wana mais baza batu bazongisa bango na motema na mawa pesi bango chance basa musana bango comme il faut mais après ba trahir sous après ba kena bango sous au moment déjà tout le bien bato bato kende bazozonga prenons l'exemple ya Ozaki chef d'orchestre Labino Ozaki chef d'orchestre to monera kenda ki pa wera de Gaulle akenda ki pa wera azongi sko moi est-ce que absence na présence na ilo moko manka ki to ka ndenga yaki kaka ndenga kenda ki vite mo ezala ki te to eloko mo ba na monki ya bino bosenga ki azonga na kata wenge na mama réponse na ngo ezaka ke lopango oyo bato bamona grandeur nango ka soki baza libanda moto mosusu yoki na biso na peso réponse mo moyen na kota po omona eza na bato mosusu baolanda émission bamonake blaise alobi mpona bato balongwaki bamona ndenge blaise akritikaki bango non naza mpona bakritike bango te réponse oyo napesili bango kaka eza ke soki oza pembe na lepade oyemba na répétition na concert mambutu bobina omona no grandeur ya makambo te mais est ce que bazalaka libanda mo mpenaki aza so na kati ya place yango te ndako momona grandeur bango parfois bazalaki bayebaki grandeur ya makambo te parfois basalaki makambo na bango na ndenge etindaki bango après bakomi libanda ya mouvement nde bayo comprendre grandeur ya kozala pembe na lepade ndomoni bango mosuku kaka bazongi ozo comprendre bazongi mpo bamoni ke ezalaka orchestre na bango parfois basalaki choix mabe parfois enayebi te loni ezwaki bango bo baza bato naza mpona kojuge bango te toza bato beya esalema mpona biso mais bakompanaki grandeur kaka ya orchestre bazalaki libanda eloko wana ezalaka mpe eyaka trop imona neti ozala na chere mo obolelana trop apres boyi bokabwane oboyi mpena na boboyani mais apres komombana mo mpena fio mpena soki aleki mo mpena komozonga mpena jike obi aboya mwana opo anini mo mpena do akomongala lisusu akomisu ezaka pa makambo eza beere ezaka mpona biso ere eza mpona biso bato mais eza important da mokonzi alimbisa bango et créer qui retourne et créer qui moi mes attentes mon côté entre bino peut-être moi et moi ko ima mama tous en moi problème en orchestre na biso patron na biso fait rigola na habité ceux qui maman Marie Makesse vraiment merci na éducation aux autres pour éduquer moi na yo les padres fait rigola biso l'orchestre na biso za atam ta sali mabe atam ta sala kimbeba mais ceux qui ke aye mokonza ndimi ki azonga soda mokonza ndimi ye abiki bozongisa ye correctement mbal directement il faut biso tupe to ndima ye ateyaka biso séparation te alingaka ata mwana motu boolela micro na moninga chanteur so mona ozolela micro so mona koyembi déjà 3 cha moninga azosenga boopesa ye ayebi so te epesa ye micro alongola bachanteur eloko wana yake koyinana na jalousie na motema mabe vers moninga na yo po ye moko alingaka biso bobino boyina na pwani donc nde bazonga nde baanimateur miso bazonga toyamba bango mpo le pas dalakisa biso bolingo nde mpo moni baoyo mpe bakendaki bazongi baza bato asika te baza bato ozala na bango eza kaka basalaka erreur bazongi mokonzi déjà mokolo orchestre da soki azongisi bango bongo yo travailleur obanda oyima pwani mokolo orchestre bazonga donc oza na droit il faut respecter ye ndenge mpe orespecte moto atya bango mal à l'aise aza te motu mpe egena ye aza te absence na bango toperdaki eloko te tozanga ye mpe eloko te tondo bete baconcert normal retour na bango mpe eza kaka normal bayosala mosala na bango comme il faut ndenge ezalaka oza comprendre baza na bavocal na bango ayebiki nga mao nayembaka place oyo nga de Gaulle nayembaka place oyo nga risie nayembaka place oyo so nzembo wana ekoki so ayebiki asala vocal baloba neteke vanda moto mosu asala elongo bato na biso akoautorize eloko wana te donc directement oya osali vocal na yo oyembi na yo donc toza na biso bien normal. Blaise créateur étant qu'animateur, tout le monde va générer il fait Betty et Bimi Belé Betty étant qu'animateur. Soit un exemple la générique qui a Fabregas
nzoto elinga te lokolo elinga yo etanki animateur générique wana ouais nasepela nango de jour kana yokango bango babimisa va biso ti navanda quelque part na boîte bamasalanga mo frank emamba na bandali navandi vraiment nataka na écran bona monga pa batyango ai banda eloko oyo ça va nasepela nango eloko bien le même jour ka oyokango keza bien eloko bien ezaloka milinga totyango na sa mesa totyango na sa nzungu omonaka ebima ozo comprendre mosusu oza na kati ya zamba ya monene wape na zamba ata batumbi mwa nzete moko ata kuna omonaka milinga eyemata likolo ocomprendre donc eloko bien so oyoki yango ocomprendre eza bien ndeti ya bango nasepela nango jour et bon aussi c'est pas tous appels mon souci ya Robin Mundibu je pense pas je pense aussi que yebié générique na épée à l'IPK donc et petit peu yo étant qu'animateur ma bête na yoki yango te na yoka yango pété natikala pe kozwa ntango oyoka yango te po eza na babilo mosusu so omoni yoka na TVA oyo eza baje eza bablage olongoli po musique bavanti mpe ekoti to blage mpe ekomi mingi na baanimation donc baosala mosala na bango mais problème na bango eza ke bango bango mokanso ndenge baza na succès kozala na succès eza pena ozwi avion okiti na Côte d'Ivoire bamoni pena fe rigola ye otie mpe conseil droit d'entrée moto aya futa koti oke na Kenya oke na Cameroun oke na Zambie oke na Zimbabwe oyoki mpe eloko osali bakenye bazimbabwe bazobina yango siko bango bamo confondre so osali mwa succès no ya 2 mois 3 mois na Congo obeti mwa eloko na yo mpo eza basuccès mosusu soki omatika na okeka na aéroport na biso so ozwika vol omatika likolo yango etika nonga na aéroport succès mosusu eza soki omenga na beach okati na Brazza out etiki nonga na flave na ngambo na biso siko biso tana basuccès ezalaka bobeti eloko evandi partout ozokende ozoka eloko ezobeta bamboka tu totambolaka oyoka eloko na biso ezobeta succès nde yango wana so bapeti mosusu na bajeune mosusu amo confondre succès na mosala na mwa osala eloko no moko boye otyango na po télévision boyaka clip ya motu te oza comprendre banda mpe batrace oyo ekoma bato mosusu komamona so clip neleki na trace ya mwana omi na succès oza quantième na trace yango oza comprendre eloko yo même yo kosa nzembo no obiki na kitiko na trace so osenoka démarche normale babeta clip nango jusque so moni clip ebeta na trace obeleka na TV yo moneke okomoleka na TV netu osite ofinga mutu moko oyebika leki banda awa ti na lola okutu ata osala effort batiaka mpo na vya mutu te mais okosala makambo ya sala te dans le vide boye oleka na TV ozoniye ozoloba n'importe quoi ça n'a pas de sens mais tout le monde a baobeta ba concert bazotondisa baplein nalobi boye baconcert ba droit d'entrée ezati baconcert ba gratuit eza yo kasi obeti concert eza nango gratuit inde scène ezati biso nde tabosolo bi tobeta plein ata na martir baka otonda plein so toyebi tobeta concert ata na triomphal baka otonda plein concert yango omona batie libaya droit d'entrée $10 do omona batie libaya pena lakisa sala ke nga kombana na tangi na obeta concert ya $10 atie pe ata 5000 moto aya futi momo sikoyo baplace badiférence eza babeta baconcert mo babengisi bango ya kobeta place babeti kaka mpe baconcert oka awa so obeti na matadi te apa bakermese so beti na matipo kermese motu azala nde na posa ye abeti ameli mwa biere na ye miziki nyonso ebeti ata bakipeni miziki eke me aye na ye kermese na kaka ya distraction bandula ngo soki bana ngo babeta ezala ya ndenge nini do omona tie libaya place moko bena obeta obe na village bersi bena obeta na place moko bobe na village chetemba atie pe $30 pe $20 bato baye pe plein moni classe non bana na baniveau wana te comprendre donc la vie eza bongo mwana moke faut respecter yaya so bazotinda yo bota courage ke place otinda ngana eza niveau nanga te ya motu mosusu baotinda yo nde kende yaka aloba kaka komba motu wana finga kaka motu wana biso mpe soki torepondaka mpe bato wana ti neti mwana notangi wana napana bana tv nga natangi kombo ne te mais tellement moto otangi yango nazo expliquer ozo comprendre donc azo mérite ata te liloba moko ya bien epa na nga ao mérité même pas naza ata na commentaire oloba si makambo na ye te mpo ye mo mpe nazalaka bomona aofinga patron na biso aotinda mpe na bana na ye baleka na te mpe bafinga mais bango mo bayebi ke parfois na bano baza epa na ye wana bamvieka ata baya na baorchestre ese nga nakovana bona bule nanga ebeta na orchestre mwana misu ezaleka mwa niveau te iboka so ozobeta na orchestre ando oyebi mosala
Quoi, ça la thèse dans l'orchestre, sur le tondi au cocaté. Il y a un niveau par niveau. Et on te dit, bah, succès qui c'est ni. Et au tourni là, on a pu sur des détails pour comprendre. Biso te dit, bah, c'est universel. Nane na bon, atamboli mingi pour la faire rigoler. Tata un jour, on a na tata un jour, on va dire, bah, ingrat. Mais, il faut qu'on reconnaisse, bah, bien fait, oyo, moutou asala que vous avez naï. Nga nazana les pas de natamboli. Si tu es na ba poto, bah, ici. Si tu tamboli Afrique mobimba, au coup de kolobati, et puis tu vas continuer à kokende, na ba place où tu vas kende. So kepe na boyoka penaki, nzemba fait rigoler les obeta. Kenya zo nzemba fait rigoler na lingala. Maibi lingala. Alors ba ka anglais na swahili. Ba ivoirien, baza ba fanatique ya les pas de okozwata ideti. Donc ba on fait pas comment na ba niveau wana. Ba on mérite kuti. So bisinga succès, ya on a biso kiza ba succès monsieur zo suka na beach ngobila, ba succès monsieur zo suka na aéroport na biso njili. So ko bimika libanda Congo, oyo kana ba bilo bana na. Et bon, au générique, il y a école, il y a Fali Poupa. Ah. Beti peso beta. Pour nga vraiment, pour ma battement nga soki impolite, soki mwana mabete. Nga linga eloke beti na sentir. Eloke soki beti oyeba. Même yo mona sa motema no yebi ke eloke soki beti oyeba ke beti. Moto tuninga Fabrigas na bim mamla moko ya mayeso na sepela nango. Fabrigas asala be fond ba générique na yo mona bena ki acham. Omona. Ya beta ba ya madona ye wana. Asala succès, mutoko ko longola wa zalate. Mais nga mo blaze créateur FIFA na ye ba penga makambo na teka 4 minutes. Na teka facilité, Jésus de niase atoto. Holanda kitoko na yete abe donc lauréat. Omona ba niveau wana. Fa vous ma ça va mais ba ozo tangela nga wana nga etape ngate. Ils ont engagé. École ekota aussi. Etapenga iti. Etapenga te. Ba beti musala na baona ndena bango me ya ko revoir les ebele. Yango animateur. En tant qu'animateur, il on rôle bezaki ba animateur, il faut ba yedaka ba patron na biso. Patron na biso zo basé mingi na ba rumba. Aluko ba texte ya bien, aluko ba contrat, aluko ba mamba bien, sati orchestre vanda. Mutu na mutu e ba tso animateur, ba tso pour apporter un plus na rôle etali animation. Mais on a battu mususu ke ba pesi bango en tant qu'animateur. Ba pesi rôle ya générique boaka. Pour ba saluer les ababuso ba créer la message té, créer ça té, générique ça ne longité, ceux qui combien de minutes, ceux qui 16 quelque part ba aider ba leader na bango té. Ba animateur faut besoin temps sous sur travailler pour et ba bi ke beaucoup d'album, faut beaucoup ba créer bien pour proposer orchestre pour ba leader, pour leader as animateur té. Na moment zo concentrer na banzembo na e po yana ba cri na yo même défense faut boy da pe ba animateur o pena bango ba sali wana en tant que nga animateur et quantité tout tité et tout singa na yebisa musu nani. Et là, au mot du sentiment et blesse créateur, je crois déjà, faut te libérer déjà pour la répétition. On s'est mis ici depuis Pomba. Ah Pomba na linganze mone moko elo na moni makambo nano na monate nze moma ye na linganze mona makasi na générique na yango basala ngo bato ebele boye occupé 5e vitesse hérité Watanabe pa outil ko a outil pe ko boaka ambulance fait à étant qu'animateur à bois qui pe na Bercy mona outa ke pa na bino to mo lelo ana la team wata 5e vitesse et outil au boaka ma sur le marché yo étant qu'animateur c'est la vérité makambo te c'est la plus succès makambo te eloko so esali succès biso tout oyeba ngo zo comprendre hérité Watanabe boss live na PC Mbote place ça tozaka na biso na problème na yete naza na tante ya osala émission mpona bana kocritiquer eloko na ye naza na tante ya osala émission nando boye eloko na ye non atake ye aza na ye chanteur aza na ye leader atake ye aza na ye animateur te soki esengi critique côté animation nakoloba nanu te akomi te babisinga mpa azoloba trop na baémission ye jeune yango babi azoloba trop aboya FIFA azoboya fédération mais ngai nde na aboye na vie na ngai mo na vie na nga maser naka na respect baanimateur tout basala succès moni babrigade bazala na bamaison me basala baboulot mo danger basele oscam baanimateur ebele baroi David basala basuccès ye jeune ana azoloba trop na batele maintenant orépondre na ngai trop te asalaki émission mo batuni si première soin première classe asalaki a genre ndeti eyo osali genre ndeti il faut bete eloko moya makasi eleka première classe
parce que tozeli pe osala pe boulongo au moins net nga so singa Blaise polo ba trop bon na lotanga lo de Blaise abwaki générique abwaki par Eddie Miss Blaise abwaki nzembo ya Ziza sikila ndalanda à l'époque nga Blaise aya beti mama libala ngai na kota libala yango ya pasie yango kami papa Clemekemi sokela na solikambo kwe tokumani malembe tobongisa malembe kanga liputa tobina bonyuma mama yo tala succès lukane sala mama nzoto ya nga Blaise asali anga na bandina mama kwa malade na memi ya hôpital basali si examen babimisi ordonnance bapesa sambu mama boye sherali ingi kaka tonga na nga aletele misanga wana mabolongo iye na mabo nga kayungula mwana mama prikititi ngai dona beti ba bloki bele Blaise beti ba tozobina na facilité Blaise beti ba kolanda kitoko na yete abela nga Blaise beti ba chele wi ngai Blaise beti ba lelo toko baluka wana notanga ka ba tri moko Blaise beti lelo luke tout simple batela ye donc hymne national mutu to comprendre que fa batela tanga bablo mutu to comprendre que so na cop na yo moko sala yo beke sala yo bien il faut battre là même yo sala boulot no boso beke en tout cas cop la nga sala na toucher ta mo 100 francs vous en a droit battre là ndenga na battre là boulot na nga comprendre donc ngana na batibo na beta ke na beti pe na bo mutu ye wana mais na lo ba troté mais je nous apparemment ameka ko toucher point na nga na pese ka conseil na place banana ko boya batu sala na succès je comprends aider na orchestre na yo pour hériter watana baza grand chanteur aza bon chanteur azo kumbela mamuna ye ça va aza na animateur te biso nde toza animateur même nga nde naze pas les pas de bout so to beti générique moko échoué ba otala na directement ba animateur nga na sa de sega na ba animateur to aider ba orchestre na biso na problème état générique nde nga na ya nakuta mamoko o Konzardo akei o frère na so msaki pa watana benani merci moi oh ye pa nakuta mo bakei pocha ba on mal à l'est nga na ye nakuti bango ba uti ko kendi nakuta bango bakei bango mbale bazate ko bango babula nga kende to kebo orchestre le padre kao nde to kebo animation ilali comprendre nzamba la raté pas Blaise créateur bima wana le padre apesa allez toke Jésus tozolo babatika biloba lo bana tuni bango boro ezaya yo te bozo kende la mo wa tabakambu pona bercer mon bo travailler qui ne se potara comme na ye eza problème vous aurez un problème non yo po yedengati yo po tanga ko mona za mabete et bon c'est otai comme on est non eza na mabete na pesa exemple na yaki na beti ba comprendre facilité na efasa ba tableau tout papa parce que place bango ba kendeki ole ba sa succès esimbate o na mususu ekunza do place akenaka pa watanabe aboma de so animation comprendre yemoko wata albengani sujet nango ye pe ba longola ekolongola ba longoli ale pas apporter rien comprendre yo longoi OK quelque part olobi trop nga danger bon ça la pe boulot ya bien et ça la pe orchestre on a bien ba pe so des génériques rien chaos olalisi makambo maman bacha libanda négatif déjà frère na biso mususu wana ye pe place akendeki akeboye na merci moi lobe sopota pas ayi kuna na ngambo papa ndeza mupepe to histoire pa to mona ga lobe so ayega egenge kanga de abimisa museluni wana confusion pa ba yo na kata fumba lo besa sali be fort na e abeti nzete na mai kaboni noko kwen pe meleki do yemo ka lo beleki kilo pa akei amoni ke papa bale azongi lisuka biso na pale kuzonga pa zozonga fifa zozelewa ya mo to bete ba genega ba boss frappe kaka to yi na qu'est-ce que j'avais dit frappe ti na première classe frappe kaka donc il a dit que beaucoup kende bino tu boko za la te même ngape na roza la te mais elle fait rigola azali yebage orchestre za la casta au moins que yemo le padre azalate so le padre azate wana ndema mutu mais biso tout ko zalate pour le padre na capacité atemigra bo beti concert maye moko aussi maison accompagner ayembi pa boaki abini vous comprenez
Donc tokosana te ke yo nga Blaise Créateur nde naza so na longo le padre la lige ba oso pe Blaise Créateur moko bo pa biminde bango basala pe fier FIFA ye wana kati makambo ti lelo ozomona donc biso tout tokozala te le padre otikala le padre de totika okanisa bongo de ya mona beka na jeune na PC conseil asala travail ya bien a aider orchestre na bango en tant qu'animateur asala bon boulot ki ya banda kofinga bana koloba n'importe quoi e oyo bana koloba ngana no bisolo ba tibonga na beta ata na kaskate comité po binisa na Congo ti Abinisa Congo to mona Abinisa ben monde la te semaine Abinisa vraiment hein le 7e jour de la semaine ya Weranson yo bi ko ça succès yo bi succès allez moi na natika kama OK ba succès ngwana ti blo ba selo ba succès ngo allez moi no bandi ba tutu boy bango basala ba succès ba bili ba beta ba mbujuma igana ba miro bi succès quel succès yo bi succès kayungula mwana mama paprikiti weza ba bijout ba bijou basala no succès te bazwa ndeta ya osala boulot ke bando ba n'importe quoi ngana respectaka mutu to asala boulot bien atange ba animateur ngana za fédération na bino ngana za FIFA babenga nga fédération de l'animation congolaise pourquoi on t'appelle FIFA kasi pour l'animation na mone ba capitaine baza moko bimi ngai capitaine ngai brasabo muso bimi ngai général muso bimi ngai commando muso bimi o ngai boyika muso lobi ngai benge na bango muso salobi o ngai soki yeso ba animateur siko na bango tu wana pour ba komone déranger ité nga pe na vandi na bon comme ba capitaine baza ba coach baza c'est nga fona za fédération nga siko na za FIFA atangi na za fédération na zo gérer fédération d'animation pour so sali pe mabe na ko peso pe pour nga na za fédération na ko sanctionner yo capitaine na ko sanctionner même coach na ko sanctionner même donc même une équipe pour la fédération de l'animation congolaise FIFA so le big Blaise nga lo ba trop bondeni bon na tangelo à part ba Bill Clinton à part ba CLE à part ba wana bo génération tout ebimi oyo pour nga na génération na bango ti na bima va bango pour nga e ba Bill ba bimi na 98 ba sel ba succès na ba mbujima ikananga ba yena ba kibwisa ba solo la bien ale ngamba mongo pe na yocha mutuna e pa fe ba ilo kanto na ziza na boki na ziza wana ba 2001 succès pe de Simbi e no sa ba boni omana nga ba seke bien ba militaire tout wana mona mikio bazala iti donc na sel pe succès na mota la nga mongo boyi donc to sa pe génération mongo te to bima pe ta mongo te nga bima tongo donc nga pe ba spawn ba sele ba janta missile nga pe na yocha mututi lelo na vandana na binsa Congo monde Afrique donc lelo na créateur to yebana no ba inspiration nyonso wana euta eza kaka babulu kaka eloko soki eza don eloko soki ezake obotama nango babenga nga créateur pamba te po na créaka zo comprendre na beti batela ye mwana mama batela yango bien Jésus de nia sa somba mituka pona eloko yo ya gola bina luketu ezoningana basheri bonsepela baterso mukumi eluketu simple kiso réponse kaka babina normal ali des années de yesu atindaka biso to se multiplier to sangana po to bota to sangana yango pe na tindi bino des années so pe to zaki des années te parfois nde nanga na yo pe mère azoka likani to zala na mokilité donc il faut to zala des années comprendre après na suka na bango simba ataya kotelema feregola alingaka boy tala basimbinga homonite babetinga basimbielelele wapi ezaka ba plan donc ngana zo pena temps ya ko s'inspirer pour rôle la animation nde mutu to kinaka kopa ke bureau akezando aketeka ndenge ngala lalela animation pour na minute to changer da page à première classe c'est bimi comme d'ailleurs ba fanatique na biso ba balinga le padre ba balinga biso net nga Blaise na sina bosanya na omi ko boule siko blogo nino otia na premier soin pour première classe otuninga ba générique tout au monte que sauter na ba hit parade nyonso ya Congo to baino na Congo première classe ezaka premier et c'est biso to tini mo ba cha en premier soki to za premier pour to travailler qui bien koleka bango clip à qualité to bini danger les padres bini danger to lati propre et puis je n'ai que les gars qui bien minute pe mukie bat basepeli mais batu tona ba misina biso nzela moko biso doara premier na bango et da lexike to travail qui bien so on na trace kitoko toza premier na trace Africa toza liboso batu wana tout de lexike to sala ki boulot na biso ya bien ya renforcer zate mikolo nde na selele moko ba biloko ya sika na bike to komi na suka
Vous avez une chance pour la monnaie. La mode a sentiment mission donc il est tellement ma casse mais bazo signaler déjà temps et puis na libéraux peut dire pour la répétition. Donc c'était un grand plaisir en pleine répétition pour natton au PCBiso. Oui. Tu remis bien souka moi programme la mission est que au moins mission ça rappelle bien par rapport à montage présentant. Vous avez présenté mission calme, vous avez posé et puis on a bien vu attends dans zaki choté mais façon vous avez l'émission na ba question et ça la paix émission et la muka. Ya mona pe na tsumole lora ba mabulu po e ba Rolanda bola na bena mission na po sa ba vie e comme ebele ndenge le karawana po FIFA mutalobi mamba animation aro boya ayeka to kota ni fara ponga na mutafara fara programme na biso za to beta le 6 oyo ya samedi na village Chetemba na rond-point Ferroscom tuzawa na samedi oyo batbaya vraiment to bina loke tout simple batbaya vraiment to bina ba blog na biso to ba rumba les padres na biki bat bon sepela. Nous avons en plein studio toujours préparé album Yassika Babengi premier soin les albums où toujours préparé donc banzemba bien zali Blaise créateur à l'alita sali so ba créer danger bozata de screen na suka et puis ba tout bazana posa ba bima na premier soin azana posa dédicace abenga na plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 pour penyo so yebi na tsele na nyongone libanga abanga na yete première classe ezali na orage neke moya mukie 5 minutes to ko charger ba te belete po neto ba jeneki musu na yo kama bange bela ni mate bana ko boka ba komba ba tu message ezati ngala boka bongo te to boka ba tu mo mukie po eloko ezala mo bien ba tu to yebi ka traiter na solo ya libanga naza na bino to na mutu rendez-vous na premier soin na ko recevoir bino te le solo za bien mais o ayebi ka na posta dédicace bengi na numéro wana. Solo bien, bambote na Léonard de Miss et Colon Koma, mokonza plateau de 15 ans. Motema Mama Dre Malongo, Café Noir. Mbote na Jean-Marc Ngola, mbote à trop place aux Ali. Mbote na Chancel Mbemba l'international de midi. Nazarana y vraiment. Na betarana y Chancel Mbemba. Mbote les sous encore une fois na Igiforme, Paterson Mukumi, DJ Samurai. Mbote à trop, na Vienanga Papi 6. Mbota trop na vie na Louison Makango na Londres, mbota trop na De Gaulle Mata, mbota trop na Maître Ben Sulubika na Londres, Patrick Etiswaka na États-Unis, Alain Bolela na États-Unis, Hervé Merkalouji 112 machines d'ambiance na États-Unis, motema Flore Chibango, mbota na Jibol Mbala na États-Unis, wana ba staff langa States, mbota trop na batu tout baza na Paris wana ya dadangu abana, bakolo mouvement, Edo Muzamba l'intouchable, ya Oligola, ya Terigola, na pesi mbote na vie na ngai nani susu na bosa baze belé vraiment liste zati mbote na Thierry Mukone les gars mbote na vela nga Dolph Tonilewa mbota trop encore une fois na batu tout balinga nga Weston Chivundu et puis Elvis Fulama na Angola Nadine Bouili passa Blaise créateur yo animateur na bino batu ba Hollande émission soki na lobaki mabe bobenga moi conseil naza mutu na kobeta pe libaku soki na lobaki bien ba encourager nga susu mais musique des églises te et mutake na gauche beta et droite ils ont pour ça la bien donc moi na moto azate biso tout va jouer na terrain mais sauf que ba respect fait zalaka et oui bi on a touché Blaise créateur utali c'est ngana na niveau na yenano et compte rappeler et yo pe yo mwana oyo mukie wana ya kunki wana so za ndene et ozotanga kombo ya le padre na bandenge moko boye yeba ozomila kela mabe yo moko ozomikangela banzela mutu msoko za lingaka o mais asepela na le padre makasi yo le bino ko o makeno ka mutu mo alekio mama pe ngongo zo moko makolo masolo elali donc tous à la reconnaissance mikolo to bina kana biloko ya mwana bude ya kana nwe bana bude fa ça succès toro mwana bude ya kana nwe allez ya kana nwe lelele Tozong est la Blaise créateur dans moi Abin Tassongo qui est la première classe et tout et là si vous avez aimé cette belle émission il faut dire un grand merci à Peggy Walunga donc mon partenaire privé et tout Bilingue Aboeba Sentiment abonné par ailleurs quand on a les amis TV abonnez-vous massivement pour plus d'actualité nulle part ailleurs quand on a les amis TV le biso lingo lia bien repas bien n'hésite pas il fa pleu benga service clientèle Europa Afrique ya papa Nama ou balobiso lingolia bien à partir d'Europe, ne zappez pas Benga et je ne pourrais pas finir ces belles émissions sans dire big dédicace à mon boss Papi mon cote balobi c'est lui que l'habillement respecte donc mille respect à toi et pourquoi pas à plus 244 balobi
Angolande et Etosa. Donc Etosa te yo banani. Donc big dédicace à toi. Big dédicace à tous nos abonnés. Big dédicace à toi depuis Panama, Maître Junior Tamboué. Et pourquoi pas à Félix Chipamba, à celui que j'appelle Kento Eric Katika. Et quant à moi, l'entreprise de Miska Graciela Kabon, je ne veux pas vous quitter maintenant. Tout c'est plateau Kabouana, tout Kabouana, na moi elo moi Bless Créateur. On a M16 Balondo à Sepela, Papi Kachunga départ Igua Sepela. Abonné par les amis TV va Sepela. Abonné à les amis TV va Sepela. Papi Kachunga, Francis Mondo BP à Sepela. Papi Mokoto paye mon mukolo na wa Sepela. Mokoto ya papi Mokoto P à Sepela. Mita Makumbo na Paris. ACPLA na ebike boza ebele vraiment bozolanda ero sona bani mamba kotanga tanga batwawa liste zate yakananwe ale yakananwe lelele asheri yakini balinga buda pilipili po bayoka ai domikono ngena boka blue mu limba kiza no ai Olinga kolia ya kulia ai toka ai tona babloko lokwa ba basi ya lelo bakoma basa bentere natango pesi ye mbongo bolingo ye komi makasi ye mama natango pesi te ye wana yake luka libanda basi baka boye basi baza compliqué basi balo lenge doza babloki koya babloko lokwa aleyo na kitoko na yo na banzoto na yo batai nyoso ya yo na monoko na yo monoko otela kanga nzoka moto amemaka yo yeyo moto akumbaka yo yeyo moto na ngai moto amemaka yo yeyo via butu na ya moyo ponininie Mama bazongisa. Mwase andumba na yando kioponi nanye. Hena kitoko na yo. Talanda batai na yo. Nzoka moto amemaka yo. Yeyo. Moto. Waneza bloka sikizoya. Kozalaka te kwa na jo na yo. Ba ina mafimu subi na jo na yeme. So kutenda ba masa na ye. Abomba mobile na ye. Lakisa yeyo. So yezaka bena ye lo bageza ye. Ono te za no te. Oh. Siko za na yo kile soni uzakane pourquoi? Olinga na intérêt ou bien na banité nga pe na tunika question moto amemaka yo yeyo soki ezaka ye lobaka oui abonnez-vous massivement na soki sentiment miso silimi on te mettre aux ongles la souplesse créateur et pour na lelo tokutani mbala sima au revoir à la prochaine merci bye